Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix. Mbote na bino bandeko balandi nyonso balandaka Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu. Nzambe apambola bino esika nyonso tu bozwami na République démocratique du Congo, partout na etandi nyonso na kati ya RDC. Nzambe apambola bino et surtout na bosani te bandeko na ngai ya Kivu. Nzambe abatela bino pamba te tozali na bino ensemble. Tozali na mawa tozokabola na bino banso bozwami kuna. Ezali ngai ndeko na bino Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu, ndenge tolobaka kaka abonnez-vous na Kongo alenga TV. Ndeko na bino, moninga na bino, kulutu na bino, leki na bino, oyo apesaka bino basango ya bokoko ya bayindo, pe tolobelaka na kati ya bokoko na biso tolobelaka pe maetali masolo ya mboka na biso pamba te boyebi ke ndeko na ngai il faut koyebaka yango ezala ozali président, donc président na biso Fachi Beton Kezele Sali aza na kati ya bokoko, ezala ozali ministre pasteur mpe apesaka biloko mpo abala mwasi eza bokoko, ezala ozali abe ozali sango Israel Mutombo apesa pe biloko mpona mwasi na ye. Bandeko na ngai biso nyonso tozali na kati ya bokoko, ezali ya makila po tobotama na kati ya bokoko na biso. Yango nga ndeko na bino nayelaka bino masolo pamba te nazali na kati ya bokoko. Émission oyo tobetaka bokoko bayindo tolobelaka bongo makambo etali mboka na biso pamba te mabele oyo tomoni ya mabele ya Congo ya RDC bandeko tomata tokita ezali bakoko na biso bato bazwaka yango, bakoko ya bakoko ya bakoko ya bakokolokokolo depuis 1400 soki combien wana ba 1000 soki combien bakoko na biso makila na bango yango esali biso lelo tozala yango tika tokumisaka bango. Mbote na bino masolo tokosolola lelo ezali bongo masolo etali mabele ya bakoko. Boyebi ke ya solo bandeko ezalaki mbangu aloba na biso ke ya solo na baprofesi na ye mikolo ekoya bana na ngai mingi wala 1921 abi ba année 60 bana na nga mingi bakokima bakokende pa ya bapaya oyo baye konyokola bango. Bamboka wana bango bakokende kasi ntango bokokende bobosana minoko na bino te, bolakisa yango bana na bino po bana na bino bango mpe balakisa bana na bango mpe bana. Kasi eloko susu ya mutuya bobosana mabele ya bakoko na bino te. Ata eteni ya pamba somba yango pamba te lobi bana na yo bakoki kozonga po bayebaki ya solo bango nde mabele oyo bakoko na bango batikelaka bango yango bandeko. Lelo tokolobela likambo etali mabele. Na nsima na ngai bandeko bozali komona bilongi mibale. Bilongi mibale oyo bozali komona bandeko na ngai na loboko ya mobali oyo epai na ngai ezali loboko ya mwasi, yo ozali kotala kuna na loboko ya mobali ezali bongo ministre d'État, ministre ya justice Constant Mutamba kombo na ye. Ye azali bongo nouveau ministre d'État, ministre ya justice.
oyo etali mokano ya ekolo ye nde mutu azali kotambusa yango ye nde akomi ministre na biso mpona kokatela biso mokano Constant Mutamba na loboko na ngai ya mobali epai na bino kuna loboko ya mwasi ezali bongo député national ndeko Eliezer Tambwe mwana kongo lopango bandeko bilongi mibale oyo mokolo ya lobi eleki ndeko Eliezer Tambwe boyebi ye malamu azali bongo député national batu oyo bazali kolobela peuple oyo tobengi ba député un député ye na bundelaka nde peuple député national donc député national oyo alobelaka makambo nyonso etali nation ya mboka national donc akolobela makambo eza koleka na bwende na tshela na mbata siala na kikwiti na mbandaka na loja mpe na butembo na bunia mpe na mbujima ekananga toke bandeko na ngai lobi eleki nayebisi bino ke likambo ya kotala mabele ya bakoko nakosa bino te bandeko na République démocratique du Congo ekomi na suka na baproblème ya kosakana te ndeko Eliezer Tambwe que je le connais nazwaki mpe tango asalaki mobembo na ye awa na mikili ya poto na kala avant akoma député pardon premier voyage ndeko Eliezer Tambwe ayaka awa na Europe asalaka conférence na ye awa na Leverkusen na Allemagne esika ndenge nakutalanga na ndeko Eliezer Tambwe malgré na bandeka komona ye mais premier fois namona ye tosimba ya loboko boye ezalaki bongo awa na kati ya Leverkusen esika wapi nasalaki interview vraiment nasantaki déjà ke ndeko Eliezer Tambwe aza na ba projet moko mpona mboka na biso ya kosakana te ke ya solo mpe emonaki toye komona yango ese réalisaki akomi bongo député national. eloko na koloba na cadre ya bajournaliste eza boye quand quelqu'un est dans la vérité abangaka eloko moko te mais ekomaka mabe soki moto azokosa soki moto akoti na bilobela lobela ya homme de la rue parce qu'un journaliste c'est quelqu'un qui fonde ses analyses sur une enquête ozana enquête moko boye okoloba lokola moto ya balabala te kibuli kibuli. Je vais vous donner l'exemple. Un politicien quand il veut faire quelque chose à cause de l'eau comme effrayé bien après il a se retrouver il y a Bendanaki. Pour mes frères journalistes, vous êtes libres, vous êtes des Congolais. Vous êtes libres à cause de la Moussala Nabino, c'est la liberté. Même la constitution de notre pays reconnaît ces droits-là aux journalistes, à l'accès à l'information, la Moussala, autres Sala. Donc, message n'a comme la bango, il faut être dans la vérité, donner les informations vraies, basées sur une enquête sûre et sérieuse, mais ne pas se conformer à homme de la rue. Merci Ndeko Eliezer, to sengi vraiment nzamba pambola yo na musala sala. Ya solo bandeko boyebi ke na mboka na biso Congo likambo o etali mabele ya bakoko Congolais ti lelo azali koyeba valeur nango te tokomi kosala na mabe biso na biso kaka likambo etali mabele na biso na Congo bandeko scroquerie mosusu ekomi ya makasi ezali bongo batu bazali koscroquer ba mapangu ya batu mapangu ba concession mutu akosomba concession na ye mais okoyoka mutu musu abimi ezali ya ye omona mutu asomba concession ça fait 10 ans 15 ans 20 ans mais mutu musu akobima alobi ke concession wana ezali ya ngai
lupangu wana ezali ngambu to na boto na somba yango bakobotola ye yango na nani ta mosusu komona politicien oyo azosala politike aza mpe na kati ya fonction na kati ya politike me akei kobotola lupangu ya bato ntango mosusu asali yango kaka mpona sentiment ya deuxième bureau na ye bandeko ya deuxième bureau wana ye mpe alingi lupangu wana me akei abotoli yango bato babengami ba-sans voix babola bato bazanga mbongo moya alandela dossier ezali te tala bamapango ya bato baza kobotola na kati ya Congo tomoni bato bakufi bandeko memi biso moko tozali na poto awa oza na poto osombi ndako na yo na Kinshasa me komona soki ndako wana kaka obandi kotonga eza ya kitoko mutu moko abimi alobi ke lupango wana ezali ya ye abotoli ye lupango mpo nini ye azali na ndeko ya colonel ya général ntango mosusu omona mutu abotoli ye lupango yaya na ye abimaka na général moko boye ale général wana afavorize likango na ye mpo babotola lupango ya bato mutu ntango so akodepanse mbongo na ye esali ye susi AVC mutu akufi mpona lupango na ye bandeko makambo wana esalami na niveau moko ya kosakana te na kati ya Kinshasa na RDC bandeko koboya bato baleli mapango na bango baleli bamosusu mpe babotola yango moye balandela ezali te nauti komona dernièrement tata moko na Gombe tata mokolo lupango na ye avandala pendant 50 ans soki 40 et quelque me babotole lupango mpo nini lupango eza na kwe moko ya malamu alors mokonzi wana mutu aza na mbongo ye alobi ke solo lupango wana asalisi badossier ya lokuta afalsifie badossier akesalisa babuku ya lupango ya lokuta akei abotoli lupango ya bato toye awa koreklame badroit na biso babotola biso lupango depuis 2015 ntango babotoli biso lupango babuki ndako babimisi biloko nyonso papa akufi atiki biso na mama abandi kolandela dossier ya lupango baye baleve mama akei ti lelo totikali baofele na baofeli yango toye koreklame droit na biso toza na posa tozwa lupango na biso yango tosengi justice esalama mpo na biso kombo nani kombo nanga Nicole Nzeba Bukendi ozovanda tovandi na commune ya Mongafula quartier Musangu numéro 24 ok monsieur Ngandou Mwanda Delphin complicité ya banani ya bajuge tribunal ya Gombe mema ngambo bandeko na ngai tala bato nde bazali kosufri mpona mapango na bango na Kinshasa Kinshasa ekomi terre moko vraiment baministre ya justice baleki ebele baza kokoka kolandela dossier oyo te ndenge bato bazali na service ya gouvernement to bato bazali na service ya mapinga bazali kobotola bato bamapango ya bato parce que aza na relation bato baza na barelation baza kobotola bato bamapango bato bazali na bandeko mwasi ntango mosusu mwasi ya général bandeko na ye bazali kobotola bato bamapango omona tata moko boye azali leki ya président bazali mpo nini ya na ye to noko na ye to tata cousin na ye
bande kotala biloko zali koleka na mboka na biso me pamba te bande koza kokamusa ngai na beteli bino lisolo baloba makambo oyo na bakoko na biso tozala na eteni ya lopango un congolais akoki kobutisa ndeko na ye te mpo na likambo etali lopango to terrain parce que biso nyonso bakongolais toza na droit ya kozala na eteni na yo soki obimisi mbongo na yo sombi eza ya yo il faut biso tozala fiere tozala na mabele na biso mpo babotola biso yango te yango bandeko na nga boza komona balibanais baindien banigérien baétranger en général baza kobotola biso mabele na biso na barwandais pamba te biso moko justice na biso eza kokoka kokotela biso te justice eza kofavorize bato bazali na bamoyen bambongo bato bazali na barelation un libanais kobotola lopango alobi bakosala nge eloko te yango bandeko na tie bato mibale mpo bomona ke naye kofelicite bango merci ndeko lese tambwe député national oyo azali kobundela sans voix bato bakoki lisusu te bakoki na bango lisusu te balandeli badossier balembi na bango bazwi dossier na bango ndeko lese tambwe abundeli bango mpona kolakisaki ya solo en tout cas en tant que député national il faut nalandela makambo na bino abimisi yango poisa félicitations ndeko Eliezer Tambwe notre honorable nzambe apambola yo et notre ministre d'État Constant Mutamba un jeune oyo aye na baambition mosusu na kati ya mabele ya bakoko na biso mpona kolasaka ya solo atozali juge atozali procureur atozali magistrat yebaka yango ke loi ezali na kati ya mboka c'est la constitution moto akoleka mibeko na kati ya mboka azali te ministre ya justice alobi yango alobi ke trop c'est trop en plus c'est un jeune oyo azomona pasi ya bajeune baza komona aza komona pasi ya batata oyo bamonaki pasi mpona kosomba mapango na bango oyo amonaki pasi bajeune oyo baza koluka bavi na bango moto aza na poto aza kobeta bakayu na ye aza komona pasi mpo abimaka 5 heures 4 heures mpona koluka mbongo azwi mbongo na ye azotinda na Congo mpo asombaka mo esika na ye atongaka malembe yo mutu moko ye olobi ke lokola ye aza na coin lopango oyo na kosala makambo ya bien tika na botola ye yango Constant Mutamba ministre d'État ministre de justice alobi c'est fini yango toye kopesa losako na ba jeune frère oyo mibale ministre d'État ministre de justice pe na honorable député national Eliezer Tambwe pe na papa na biso Constant Mutamba bolanda bomona ndenge ndeko Eliezer Tambwe asangisaki bafamille nyonso bazali na pasi mpe baproblème bazali ebele kasi ya solo essentiel oyo tomonaki oyo esepelisi bato oyo ndeko Eliezer Tambwe vraiment en tout cas asali tika topesa ye mpena losako na kozwa famille wana bato wana nyonso mpona kokomisa bango na bureau oyo ya ministre ya justice mpe ye moko Constant Mutamba alakisi simplicité na ye ayambi bandeko na ye peuple na ye mpona koyoka bango baexplike makambo oyo eyokamaka likolo kasi ye moko azalaki wana na bato bazali kotambusa bainstitution oyo ezali kosala mobulu mbilinga na makambo etali
biloko à peuple congolais. Tolanda bilili, on se retrouve après. Papa ngana ye awa tozaki na makambo ya succession ekomaki ti na cassation na penalty na civil. Par après tosalaka mpe confrontation na inspectorat général na 2022. Mais à ma grande surprise ye inspecteur wana alobaki ke no lokola basali partage okendeke sukuna te mikanda na yo yakomaki yango ezali. Mais année passée, na mois d'octobre, le 28, IG oyo esabe atindi bato bakende kobimisa biso na ndako bakoti baye babwaki biso libanda nga nazalaki maladi naye kobima nayoka makelele naza libanda babimisi biso bazwi nga na biloko nyonso nabimaki kaka ndenge nalaki wana chambre ezaki ferme baye kokamata babimisi biloko babwaki na nsima bake mpe balongoli oyo balingi babwaki batumbi batiki biloko nyonso kaka baya kozika ndenge wana tokoma mikanda ti meme na ministre oyo azalaki awa mpona barehabilite biso wisi oyo akendeki ye moto ayebi bisika nini na bamituka babwaki eza na balabala eza na limete na 12e rue na Fresias na avenue au président Tshisekedi azali kofanda sikoyo makambo wana esi ekatamaki ti na cassation naza meme na non pouvoir ya cassation naza na arrêt oyo batakaki acte na ngai ya mariage mikanda nyonso naza na yango na pénal na civil nga kaka nde naza na mikanda me bango bakende kosala faux certificat ya enregistrement toatakaki yango toza mpe na matete kuna esili nanu te bakamati na ndako wana babuki baraze yango par terre donc ndenge naza wana nazalaka na libanda na baeglise nazoyeba te likambo ya mibale ezali maître alungu oyo awuti koloba awa ngai nalingaki azala wana akota complice na bana oyo ya mobali na nga bakende koannule arrêt na ngai oyo ya cour de cassation na tribunal na Gombe awa bakendeki baannule yango après biso tolandi ti baye korehabilite ngai kaka ye biloko nyonso bapesanga ye kaka moto azolanda awuti na prison ndenge aza wana asali 4 mois ou 5 mois na makala kaka na makambo ya biloko bapesaki nga ye ake koteka na kingabwa na concession wana moto akendeki kotekela concession ya 2 millions na 900 yango baye kofunda ye nde baye kokanga ye po mbongo ya ye moto wana alobi no yo okosaki nga eza eloko ya solo eza boye na boye nde akendeki atiki lisusu te akoti lisusu na bana mosusu bake na DGDP na dette intérieure na oyo bapesaki nga balandi yango bake kochange kombo batie kombo ya mwana oyo ya amemaki kuna ye maître alunga nde moto akendeki kozwa leve copie naza mpe na bafotokopie nango ezali donc makambo nayaki yango wana makambo esila me moto asomba lopango oyo ya 12e rue wana ezali Charles Bakali Kalema nde ye moto asombaki ye moto azotekela bato nyonso wana ateki 4 personnes babandi kotonga lokola babukaka ndako wana ya monene ezaki villa na bamituka oyo ezaki na kati ya lopango eza na balabala ti lelo matondo ya solo bokoko bayindo de retour bandeko na ngai na bandi bolandi vraiment en tout cas merci mingi na ndeko Eleze Tambwe vraiment ngai ndeko na yo Kongo alenga na pesio lisusu losako vraiment en tout cas na mosala kitoko oyo sali vraiment nzamba pambola yo bamakambo ezali ebele continuer bundela bato yo koteki ola na kati ya parlement pamba te yango tozali kosenga mama na biso Pepi Tokilala ozobundela bana bumbu selemba bana funa mama bobundela bino bokotaki place wana pamba te bokotaki wana pona kolakisaki ya solo bino bozali bato boye pona kolakisaki ya solo mboka na biso ezali na mibeko mboka oyo ezanga mibeko ezali te yango tozali kosenga merci mingi na mama Pepi Tokilala bana bumbu bana funa bana selembau bazali komona banzela
ba hôpital, ba commune. Tozali kosenga vraiment na kati ya commune ya Bumbu, honorable député national, Mama Pipi Tokelala, bana Bumbu pe bazali kolela, wenze zalaka te na kati ya Bumbu. Babi wenze o ezali na balabala 24 eyebanaka te ya Selemba to ya Bumbu, ba place wana ezali ba place o ezali ba place moko ezali na risque ya kosakana te, yango bazali kosenga Mama Pipi Tokelala kotela bango pe likambo o etali wenze pamba te, likambo ya wenze ezali penza kotia mbilinga na likambo etali mboka na biso, mboka ya Congo. Yango tosengi mama salela biso pena mosala kitoko pote ya solo mboka na biso tosepela tomona ya solo mama na biso tosala mosala kitoko. Bandeko na ngai vraiment tuka tokomi na biso na suka na bandi bolandi bino moko makambo oyo papa na biso Eliezer Tambwe bazali kosala bango na ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, vraiment bandeko, tika topesa bango longonia, pambate, bazali kosala biso musala kitoko. Nzamba pambola bino, bandeko nyo surtout, beau partager vidéo oyo, ndeko nangai, abonnez-vous na Kongwalenga TV, awa toyaka kaka na masolo, toyaka kofinga batute, kasi Kongwalenga a interpellaka toujours, basali na biso to bengi bakonzi na biso pamba te bazali basali na biso bango ba travaillaka po na biso peuple. Il faut miso na bango eyeba kotala esika nini mbebe ezali likambo o botelemila ba mapango oyo eboma batu bakufa. Ministre ya justice batata wana tomoni ya mikolo bomoni wana to boyi lobilo to kakeno ba botoli bango lopango bakufi akei na kanda nyonso tuna souci yo muto kozwa lopango wana okovanda malamu te parce que oyibi lopango abatu. Tomoni tata moko otokoloba makambo ya telecom na telecom biso nyonso toyebi kuna ndenge ezali batu mingi baza miyibi yango toza kobeta mbela epai ya ndeko Eliezer Tambwe notre honorable. Batu mingi bazala ba mbeba oyo bazali koyiba ko développer ba papier pamba te azana ba batu moko boye basalaka na grande essence à Gombe akokende kuna afalpie ba papier na ba bourgmestre doit ko telema pe ministre de justice telemela pe ba bourgmestre bayebaka kolandelaka batu oyo bazali koloba te ba concession oyo ezali ya bango ba mususu bazali koloba pe ya bango te bayeba pena concession ezali ya nani atekaki yango pa ya nani osombaka ba papier yango ndenge nini ba témoin ezali ba nani biloko wana nyonso tofo kolandelaka yango. Merci mingi ndeko Eliezer Tambwe nzambe apambola yo. Merci mingi na ministre biso d'État pardon Constant Mutamba continuer musala boye penza en tout cas vraiment naza ko féliciter yo. Excellence, nous terminons aujourd'hui, mais il y a cette maman qui est venue de quelque part là où on a dit que yo bengaki les lots au bengi batumoko par rapport à ce qui a dossier Nini. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça et on va arrêter aujourd'hui ici. Merci beaucoup, Excellence. Là, Madame Nyanda Moulou-Batina. Tout ça, le problème de la concession de la 7e rue, quartier industriel, numéro 26, la commune a limité. Après ça, qui a une décision, la IG, pour la réinstallation de Bisso. Depuis les 11, pour la réinstaller Bisso, le présidence de la République est Bengi, qui va arrêter, Babanda déjà réinstallation. Les lois sous réinstallation est bandit. Balobi ministre de la Justice a Bengi, alobi ba arrêté et réinstallation wana. Donc na parcelle en haut, ba loger ba policier, ba officier policier, ba faire décès bazakuna, donc ba occuper banda kuna biso. Réinstallation et pas nanga pour c'est la concession Fambi la famille Mobutu. Place de Somba qui est pas na bango. Concession et pas nanga ba tchekina ba kadna
officier wana bapesi ordre babuka cadenas. Or huissier ayaki koexécuter nini réinstallation na yango na otuna ministre. Est-ce que réellement c'est le ministre de la justice abengaki na téléphone alobi bakata réinstallation wana et puis oya liboso wana c'est le président Tshisekedi abandi sikoyo kotambola contre la justice qui est rendue en son nom abandi kotinda mibeko ke boke ko arrêter action o batindi la justice na éviter yango question na pesi na ministre. C'est pourquoi et ça les mis les lokaka na trésor babi ministre abengi. C'est pourquoi na kendaki pa papa Eliezer nanda kunaye de na benga ki alobi non. D'ailleurs tozana batu ya ba dossier na ya bongo boya no kikuna yango toyaki awa ba dossier na biso yango yo réinstallation décision ezali awa nyonso ezali awa. Merci maman. Voilà na ligne na pesa excellence maloba mais eloko na kosenga na bino pona bao bazana dossier prêt et que au lieu de se gêner beaucoup verser yango place wana ngai na lingaki pour que tozwa ka dossier na boete bino moko pe bo expliquer excellence. C'est ça la pratique. Et na uti ko senga ye awake toko sala ngo pe semaine prochaine avec excellence en dimi yango. Toko sala ngo kaka watende ko yo alobi uti Lubumbashi toko ya Lubumbashi. On va le faire na ba province nyonso. Ce qui boko limbisa biso pona ba o bazwi malobate, ce n'est pas dû à notre volonté. Excellence azaki occupé to bandi retard. Atozana mindate ce qui toko prêter oreille na excellence akoka kopesa biso maloba mais bao bazana dossier bo verser yango et ko commander na cabinet kuna mais bo pesa ba copie landela musala oyo chef de l'état ayebi tina tchaki yowana ayebi pourquoi atchaki yowana donc boyo kisaye sonité bo sala plan musala kitoko o esengeli pona koyeba makambo za koleka na mboka na biso mboka Congo vraiment ekozala malamu pote ya solo mboka na biso mboka Congo tokende liboso pote ya solo bapayana oyo bakoya pa na biso bamonaka ya solo to ba respecter biso pamba te bandeko na ngai tozali pena na respect ezali te kati na mabele ya bakoko na biso yango tozali kosenga ba Libanais, ba Indien, ba Pakistanais, o baza na mboka na biso na étranger tout, biso ba Congolais, biso tozala favori. Toye ba kosomba ka mabele, biso nde tozala ngo mingi. Tango ndeko na Congolais sombi mabele, oyebi ke mabele on eza ya yo te ndeko. Kolinga te ko no ko falsifier ba papier po botola ye lopango wana. Lupango na ti yo kovanda nango yebaka yango ezala yo ovandi wana me bana na yo bakutana na problème pamba te mutu asomba esika na ye yo osali ye mabe po ozali ministre po ozali mokonzi to ozali soda obotoli ye lopango me ndeko lobi yo kokufa kokende me siko bana na yo yoko tikela bango lopango oyo yo yiba o falsifier ba papier ozomona teke za mabe lobi okoma ba problème biso tozali ba bantu maloba to lobaka landaka yango bandeko somba penza na mbongo na yo ndenge toza komona na kinkole okei osombi soko osomba concession na yo osombi ndenge tomona dona da casa asomba concession na ye après akomi koluka ye moko akomi kokabola yango kotekela batu wana eza na voie normale soko ye osombi na yo basaleli yo bapapier na yo na commune oketi na localité baye komona ndenge oza kosala concession na yo na kimia nyonso tu ozwi mikanda na yo batemo na yo bazali ndenge osombaki makambo tu bandeko c'est ça wana komi propriétaire moko yo kaka pena ya propre ke okende koyiba lupango ya batu mabele ya batu ya yo te ezali mabe na biso natondi
bino botondi na ndenge boye komona ministre ya justice et garde des sceaux ya mboka natondi pe botondi na honorable Eliezer na ndenge a coordonné bureau de consultation populaire pour la justice pour tous. Bureau Oyo to envisager en gros pour être topé ça ma coquille la population les citoyens Oyo bazali injustement victimes. Il y a ma pratique judiciaire, il y a ma B. Bakoka ko dénoncer en gros. Pe biso mikonzi to intervenir pour na kozongisa bango na nzela pe na droit na bango. Poete mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi a nommé biso pour mettre fin à la justice des plus forts. Justice ya bato ya mbongo, ya bato ya makasi et sili. Nalobi ete mokonzi ya mboka Excellence Félix Tshisekedi tango anome ngai alobeli ngai ete mineta nalingi lisusu te koyoka bato ba mama ba veuve ba orphelin balela likolo ya justice ya mabe. Esengeli commettre fin na ba pratique oyo ekotinda ba papa ba mama bilenge bakufa na ba AVC likolo ya ba pratique judiciaire ya mabe. Na boende to envisager ki kotia en place mécanisme oyo et qu'on permettre binobo loba population et loba et tant qu'on a yoki bino na mi rendre compte était na ba problème et belé ba solution zape nango simple et alikaka parce que ba misusu ba bola ba famille zanga kombo et nde bali victime ya bato bakoloba entre guillemets ba makasi moto ya makasi na état de droit azalaka te eza obele mibeko c'est mibeko na nde yango bomoni nazali accompagné na ba service ya ministère ya justice. Il y a un service misusu ko relevé na ngai pona ba yoka et ba kozwa ba instruction pona ba régler ba problème wana. Donc bato ba yebi bango ba yebi ba rolo ba joaka ba kombo na bango eza cité plusieurs fois on a zo kabino na linga ki bango moko pe basala nini basala nini toboyi au ministre
Oh non, ministre a iningai, tout ministre a suspendre ngai, tout est population. Vous êtes? Conseil na kopesa bino yango wana botikala malamu émission zalaki bokoko bayindo ndenge tolobaki na bino ke tozongi chaque jeudi vendredi tokobanda kosala ka bino toujours ba émission poti ya solo vraiment boye baka ko comprendre makambo ebele député national ministre de la justice bango mibale bazali ko travailler pour nekolo ndeko les tamboy pe na ministre na biso Constant Mutamba bazali ko travailler pour nekolo ministre de la justice azali jeune Congo lelo Congo sika ezali Congo ba jeune yango bandeko to pesa bango maboko to pambola bango balakisa biso mosala kitoko baza kosala déjà boye eza kitoko makasi nzamba pambola bango. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV, partagez l'émission tokutani bongo mbala sima ndeko Chabaker ata o partager émission soko partager pa ndeko na yo po alanda makambo yo ndeko les etambo na Ogise Mutamba ministre de justice baza kosala ndeko nzamba ko pambola yo tokutani bongo mbala sima ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumu kimbangu botikala malamu matondo mingi. Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On fait la paix, on fait la paix. Ça, la Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix.